Bandeko ba bolingo, peuple congolais, na pesi bino losako. Na pesi bino pe maloba ya makasi po te nzambe asunga bino. Bozala toujours na courage po etumba na biso ekende liboso. Lelo na yeli bino masolo ya buku oyo na wuti ko bimisa buku na komi. Oyo etali état des lieux ya ba relation ya biso na banoko. Autrement dit biso na ba belge. Pourquoi nasali buku wana? Nasali buku wana pamba te na basanza na bambula oyo ewuti koleka. Bozalaki mingi soki tokutani ou bien ba mususu soki bokomeli ngai. Boza koloba me mama bino boza kosala nini? Banoko wana toza suna tina na bango te. Pourquoi boza toujours koloba biso histoire commune na Belgique makambo eza ndenge nini? Bango nde mutu ba trahir biso pamba te baza ko soutenir Rwanda. Botuninga matuna ebele. Bozali mingi pe boyelaki ngai mwa ba solution na bino. Bamsu balobi auto rompre ba relation na ba belge to silana na bango. Bango na ba français ndenge moko. Alors bandeko na ngai biso en tant que politique ngai en tant que leader na yeko kanisa lokola pe na za mokomi na lobi te tango ekoki pote to sala bilan ya ba relation. Ba yepe ko sala ngai proposition na simba conférence moko oyo ekoya koloba nini oyo nga naza komona na avenir ya ba relation ya biso na ba belge. Buku yango nakomi yango na lopoto ya makasi te. Donc mutu nyonso akokoka kotanga yango pe kokota na mozindo. Alors nini eza na kati ya buku wana? Préoccupation na ngai liboso ezali ya koyebisa bino ko rappele bino bandeko na ngai ke peuple oyo ayebi histoire na ye te. Oyo ayebi te pai nini to wuti azali kaka condamné ya ko revivre ba tragédie ya pasi, ba criminalité ya pasi. Azali kaka condamné ya kozonga na esclavage na bowumbu. Donc esengeli toyeba epai wapi to wuti po to fungola nzela toyeba epai wapi toza kokende. Alors nayaki pe kokanisa ke maloba oyo Nelson Mandela prix Nobel de la paix abimisaka na masolo moko boye alobaka makambo nyonso oyo bapaya baza kosala na kombo ya biso bato mwindu soki biso toza na kati ya masolo wana te elingi kolobaka eza masolo moko contre biso. Elingi kolobaka ba accord mingi esalami ba pour parler mingi esalami na kombo ya peuple congolais ezalaki nango mpona kosalisa biso te ezalaki nde mpona kosimba Rwanda, mpona kosimba Uganda, mpona kosimba Burundi, ba agresseur na biso oyo baza koboma peuple. Tokoki pe kokota na mozindo mpona kolobaka non ezali nde masolo ezalaki kotia nde plan po bandeko na biso mosusu ba trahir mboka po bateka yango. Alors yango wana naza koloba ke ngai na ye mpona kopesa bino biyano na ba question wana. Est-ce que biso na banoko il faut to continuer kozala loboko na loboko? Est-ce que avenir yango ezali penza pona intérêt na biso? Toza kokufa mingi, bandeko mingi baza kokufa. Alors ngai na ye kokotisa na kati ya buku wana théorie ya Hérode, syndrome d'Hérode. C'est-à-dire okomona kaka boye ba fils aîné ya ba leader baza kokufa. Bokomona kaka ba leader baza kokufa. Okomona explication ezali te nyonso wana ezali planification diabolique pote ba éliminer ba patriotes congolais comme ça mboka na biso ezala toujours na mboka ya bapaya. Alors yango wana nga namonaki ke il faut to banda na libandeli, c'est-à-dire biso na banoko ebanda boni tokosuka boni tozokende wapi ba relation yango il faut to continuer ko simba yango ndenge wana. Est-ce que bango pe baza kokosa biso te? Est-ce que bazali pe ko instrumentaliser biso te? Est-ce que vraiment toza na tina yango wana buku yango na komi titre nango la Belgique et le Congo, quel avenir entre colonisation na mondialisation? Lobi kuna tozalaki na bowumbu na colonisation. Est-ce que lelo mondialisation eza liberté ou bien eza lisusu kozongisa biso na bowumbu na modèle ya sika? Yango wana masolonga naza nango na buku wana na sengi bino botanga yango. Oya yebi ke alingi to silana na ba belge akozwa ba argument. Oya yebi pe ke il faut to réparer to kende liboso akozwa pe ba argument. Bandeko na ngai yango wana contribution na ngai na moya lelo na pesi bino penza courage naza kosenga bino botanga livre wana nga moko nazwi ba risque parce que kovanda pe na mboka oyo ezali garantie ya liberté te ba menace pe ezali toloba yango pe polele yango wana eyano wana bokozwa yango na livre la Belgique et le Congo, quel avenir entre colonisation et mondialisation paru aux éditions Samsa na Belgique.